Ma mission TV, le miroir du monde. Vasco eloko sala eloko sali aibinde trop. Il faut se baigner moïbi, tu as dit batiba kinini. Aibi a détourné mbongo ya orchestre trop. Comme kama munde zalaka eloko iba lobio ibi. On a 9 jours aux ala yoka zo ibo zo o renye jour moko. Kombo ilunga. Maka mozo publier aux photos dans Facebook, aux publier ilunga va aussi parler. Moi je veux parler comme moi je suis formé par ilunga fait parler. A commis na satina parce que bien là après azu photo nanga chewana a commis que ilunga aussi va parler alerter ba tous. On dirait ilunga pe akoloba mabe ya patron nanga. Laisse nga akoloba mabe ya patron nanga na mona nguti. Tana kama ni panzani batu na poto babengi batu bamoni undire ilunga pe akoloba comme longo muni makamona selinga ngalinga utengona okebisa yo sele kimukolo la so so moni ke place ilunga na ukangeta photo ya bana na yo publier bango bana nga balinga baloba toleke ucha ilunga samedi na katekelezia zango batamia bomi mwinda ayebisi ba mansera bozo salamu salato bomoni deba yibi go minyo mo bimba wana skole padre imoko to pesinzela ya ilustokei ngasko naye bana betu ayaya mukaji mufuma nenda gombo jimai tufika muchinsas mukaji kutono na mes tatuanye wageza nungunganye mamuwani udimu manya chiba ujidi goku lelu ukadi ungeza nungu. Ma mission TV, le miroir du monde. Au Montforti, c'est Likia. Au Montforti, c'est Likia. Salut tout le monde, salut fidèles amis internet de Am TV, toujours avec votre servante Maureen Bou, la maman Jana. Un grand merci à Montforti, c'est Likia. Merci beaucoup à Pela Bobo, Papa Gouti. Merci à José Nono depuis Montréal. Merci beaucoup à Bouna Bissonier sur Am TV, Tuzana Kapunabino. Sans oublier maman chérie Gatke, sans oublier El Raingo, mon papouche. Pourquoi pas Jean-Marie Moulo, ça depuis quelque part. Les autres Tuzana illustre bête, maman, surtout bien Zaki danser. Maman, comme on est, tu éviter. C'est Crézanine. Il y a Luz, bonjour. Bonjour, calme. Bonne santé. T'es santé, Pépélé. Bonne position, il y a générique qui est bien. Pépélé, il y a un de kanges. Tu es beaucoup qui m'a la vie, tu es ce point. T'es. Bon, des obéta. Générique des obéta, tous les génériques est bimi. Première classe, mtoto beta. Mtoto bana nguba kaka boy. Simba. Ngalule. Ba générique bato babina ngona. Ezate makambo ko ça soit 100 000 vies. Ça n'est rien voir. Ba vite mais beta kaka. Non. Musique inde tala. Générique on ezala générique moko té. Oyo ko télé mawana na première classe. Mais l'école Pesali. Ah, papa. Kolo na ngona na mikundi moko. Boya ngwe obetende. École mikundi. On t'a mikundaki. Première classe, moi t'es école mais mieux na première classe. Donc école les aïeux, mieux que na première classe. Même pas là. On a raisonnement on a raisonnement à bango. Makambo zande wana kuté makambo école té classe makambo na musique. Bête musique. Ba mettre les biso boaki bien. Litinzel Blaise Créateur, félicitations, tu mini peu danger, bah scénario betami wana donc au centime de clip qui toko, makamutu qui toko leader mini dégâts, makamutu zo lungane ngona, bah tu mona ke musala ndefe mona la ke non, oh beti bien, oh yembi bien, oh bini bien, oh sale clip est bien, et c'était que on koso 10 000 vues, oh on les a eu comment? Basomba kango iba te basomba ba vie. Mais vous somba ta pouvoir. Te to ko somba te bisonde musala na bisonde zo mon sama. Que te générique ya fait rego la oyo. Ya des gars. Ya des you zala ka auto. Yo ba petango batele yo ba tu batele mi. Isa bon musique ba ko sarate. Oko ko sona wa take biso boy danger pour musicien mo te atikala lo bage.
biso générique na biso eza bien te non ata eza mabe bondima bandima kaka mais ya biso yo tele misa tali bende na balabala otuna o comprendre ce que fait dans gaz ni générique on a rien à dire et beti ko les tous les génériques et bimio biso ko tokolo que c'est belé mais il nga côté nana ya bango pour le moment te ya biso ça travail bien fait ya biso na baninga mususu na moni ya bien te à part ya bino. Bon, sauf que Nathalie, maestro, générique n'est bien. À part maestro. Regarde ça, bâti pas Missy Pili. C'est on va Mickey. On va Mickey. Il faut que ça va Mickey ou bien orchestre ça va Mickey la coste orchestre ça va Mickey. Vous avez bien orchestre ça va Mickey. Donc il y a bien des Mikolo. Magam moniteur na lo ba Mickey, total évolution ya. Na niveau musique na tout le monde na Kinshasa. Yo za na Kinshasa wa. Ouais. Mori tala sikoyo orchestre nini oyo ebeta ka basala minene oyo za na gaz oyo bisala biloko susu ba bimisi ba diska wa ata nzembo moko te eyokani sikoyo bolo bakambo orchestre wana orchestre te tout ba orchestre bo bazo sala banzembo zokanga banzembo tozo mutokozo ke raison pona mzembo ya le padre te bo misi diske le kinanga inaperçu ni concert ni voyage à bien on lo baka wana orchestre orchestre beleza okufa beleza orchestre beleza okufa ya vérifier ngala nga 17 on a tenu ka question mais batu bolinga baye ba vraiment yo oyaki na oyaki danser parce que maman comme oyé mais ça la formation c'est pas Jésus de nuance Tony on batu déjà baye baka déjà moni pas ferré et pas le padre asa leader moko bon sauf vandi na ye atando boy sauf vandi peme na ye Omono wando yemba avec le temps. Sans la précédente, omono wando yemba. Nga déjà, ndé na yaki déjà na yaki musicien, na yaki animateur, mais voilà ngai série wana bando premier traité. Voilà ngai yaki pe moi trop qui bébé trop. Et puis na bando yoka gamu bando ko tanga bien te yo bikaka. Mais patron na ngama mo ibisanga te. Binana ndé pe bato se pelo na ko binana mais avec le temps okoli sapé boulot ya mona na okoli sapé boulot na ya teke o lelo na longo eza clip te mais zo beta ko le kana mo bobe ponyo to tega mo bobe pour le moment zo beta ko le kana mo bobe mo bobe pesa nzembo qu'est-ce que j'avais dit mais chilu ba wana nde ekota matungulu ekota ba épice ekota bilo webele ekota ba concentration bane. Tu as posé ça l'émission on te quand on peut dans mais quand on lenga ba clip exactement mais il ngwa moye c'est l'émission sa medina kate kelezia zango batamia bomi mwinda ayebisi ba mansera bozo salamu salato bomoni de ba yebi go minyo mo bimba wana sko le padre imoko to pesinzela ya ilustokei ngasko na ye bana betu ya mukaji mufuma nenda gombu jimbai tufika muchinsans mukashukutono na meso tatuwanye wakeza nungunganye mamuwani udimumanya chiba uchidikoku lelu ukadiungeza nungu wafumigenji yakwe tutetwe wana sikoyo na bandisiko sha na ke prosabite na suka wana fuko sikoyo omonte nesiko na ye wakafuka dinanga wewe yagolo binini jinanga dikadidi kengesha jinangai wadinanga we mufugi wa byansu wewe yeshete olo binini jinanga dikadidi kengesha bebe machese bebe koline amwamba yoyoyo mwamba yoyoyo donc na nango mingi na chiluba te eza ki moi changement boye ya culture les padres imbi na lingala eyiwe yo ilunga lizolo na esali pasi donc makambo na yemba nde les padres sko ye non lingala munisiko coaching wana papa et fils et le so vraiment faire gola nani Fergola. Donc, moni à part Nzambi wa kelanga. Deuxième position à faire. Maman papa te mal pour deuxième position. Te papa nanga ba botanga ba pesanga msala te. Oh, faire de pesanga msala la singa miso batu.
kotisinga bavi na ndenge lelo na responsable à Shenga, je vis très bien avec mes petits. On a des grâce à faire. On lelo to baga bo me lobi umone to osuba ko wangana. Osuba ko finga me ndako na bango na babana na bango les alimenter pour na faire rigola mais lelo ba ko finga ba ko lo bon. Kilango ezala ka bo. Pesa mingi na orchestre la but na ebi. Ba bazo longwa mingi po futa bango te. Ah bon. Futa ka te mais yozo kuzalaka wana secret zani. Ti ngai munu mutu na mutu tango toyaka mouvement mutu na mutu yaka ça mbongo na kunda le pain te ngasiko faut moi na bol faut mission faut se créer misusu baza mitema moto peut-être pour bamoni kinga na sali mouvement bamoni misusu oui ya sali mouvement bongo ngai mais o sali mouvement na obtenir sali yo pe mekibu dindi net petit na ngai shikito na pesa yeto se aki nenzela mo kaza camarade te nakuta bango na mouvement na bango mais ma créative maîtrise ezalaka te biyoka ça l'album na ye oh mais sala ya liboso na sala simba te oh ya mibale nde oyo simba bon abunda na mobali mais vie pressé pressé na comportement na pressé il est trop pressé mais bon opese ka chance ameka kaka po ya liboso esimba te ata chant oyo atia na TV wana ata mwana quartier moko ayebi yango te doba yebi yango te bon asalaka makasi ekanga alakisa se pepe force na ye soza na vumashi mais loyo ilu so kebisa Vasco ata yo moko longo na ye ozofuta ete comme problème Vasco munene azana ngwana so pon les padres tel na azabongo te Vasco ngana ebika na moka kamwa ndako ne moko boy côté yolo boy ndako mabe na bana ba pousser na kati bani les padres tala bote yo secrétaire général fuma kambo mata bakeba zole ndako na lemba ndako kitoko makambo kitoko ba pese ba opportunité belé Vasco on a bon mokilezaka boye mais abi bozo futa ete zo secret tout ako vivre ndeni soki bafutaka ye te abanda vivre ndeni banda tous les 12 ans asala Vasco eloko asali ayibi nde trop yo poso bengi moyibi tolinga te bati nini ayibi a détourné mbongo ya orchestre trop comme kama kamunde ezalaka lelo koyiba lobi oyibi on a 9 jours ekozala yo kazoyiba orégner jour moko so bakanga te mpona tonga so bakangi yo stu epa mundele alaka bongo mingi bobombe yango bomise moyibi ayibi trop ayibi 5 grands voleurs cet homme là donc ayibi trop mais tali nde bakanga ye yango moni le padre abi non olingi kolia mingi mais turoyo asali makambo mutu makambo susu na koloba te makambo susu na koloba pe azozoka kombo na ngai ngai innocent batu yo ne sais que yo ne mtendo tape ba deuxième tanga kombo na ngai ye afundanga pas presse ngai na ye ba pesanga suspension ko boya et moi akendo ko selanga makambo pas presse ngai na se comporter boy na concert zoka makambo alkuta ngana ipsika ngai soki makambo nga lobeza solo bon total nan yango na po se pende ngalo te nga sikone na boy nga na uti otala mère na nga bandobela na uti otala mère na ngai expliquer pe mère na ngai makambo tunde leki ka bite kende na tango na yebo na kuti makambo ke parce que finga nini bon ba pekisinga kutu koloba makasi mais kombo ilunga makambo ozo publier ozo photo na ngai ya Facebook ozo publier ilunga va aussi parler. Moi je veux parler quoi. Moi je suis formé par faire ilunga ne mutu nango ko loba te ilunga fait parler akomi na sati na ye parce que mabia la après azu photo na nga achewana akomi ce que ilunga aussi va parler alerter ba tous on dirait ilunga pe akoloba mabe ya patron na ngai nesi ngana ko mabe ya patron na ngai na moni yanguti tala kama kamone panzani batu na poto babengi batu bamoni undire ilunga pe akoloba komo longo moni makambo na selinga ngala linga utengo na okebisa yo sele ki mukolo na yo soit so moni ke place ilunga na ukangeta photo ya bana na yo publier bango bana nga balinga baloba toleke ucha ilunga
Mais tu vas faire comment faire rigoler comme tu vas chroniquer sur mon sambu sango comme le niveau qui fait rigoler comment il m'a chroniquer ça peut bien te faire rigoler ça oui parce que marié oui n'est pas marié faire rigoler marié responsable et ako le kanana ba pitu en salle pitu en até wana ezaka kwa internet alinga zope moi gaz base yekutu azana ba tâche na nzoto mobimba ye je ne pense pas que mais Angola c'est que les mamba solo c'est la même Angola akindo singa bambongo ne kuna Angola kuna salle pit so gloria salle pit donc ye kutu azana niveau kutu ta musicien technicien aza kutu na donc chambre kutu donc ye donc akilo kwa mwana moko boye tukuteki na Luanda biso tukenda na yete tukute Luanda yo senga biloko tukutende na Luanda to be mayete tukekuta yepe concert moi peto yaka lokolo yope ye concert na biso maintenant yo c'est quelque part yo kutaka na Luanda bifala lo mike aza bozoke na orchestre bomimba to ko lo baki mambalo baki na bozoke orchestre momema ke pa lela ki mais yo mi okutaka na Luanda ngamu tunazo ebisa yo tukutake na Luanda ye to ko meto kene wapi c'est important non ok sani dans tout le monde normalité des choses ok sani kuna ok bina ok sani yete yekutuna ko sansu nga kutuna na monete donc yekute yazelo kama beza aibi mutune ba kopiraka na ye azala kuna oneza kaka moi omo bilongo ba ko sapo esala ta moi beza faire za grande personnalité pe ba azali kolo na capacité makambutu taba momi kutute po ye de marié mais on a parlé merci avec les jeunes on s'appelle belongo là on a parlé donc petit on a yaga ke ba coacher ye lo ba boye pour être écrire moi le moment ça sans coaching avec coaching ba passer fort coaching mais ya kan ça que simba mais simbite le kina mai même temps tu m'auras confirmé non mamba solo donc monsieur peut aux alerte non confirmé ye mon confiant oh mais ako confirmer pour ça faire gola te hata sana posa yekuto za ligne wana te yekuto ko pembeni te ako kuma na pembeni te Ibrahim nga kimma kam no sono lo ayebi na Paul masalanga joueur azana en Tanzanie quand même ta kina école de foot ya France bonne chance master Paul kende makambo simba petit wana te mais oui que total la même mais on peut pas rimer sur que là que OK maison mère mais yo la première fois yo ngwe para yo OK ne maison mère kala minke nga mange ko ganga mais OK maison mère moi j'ai beaucoup à apprendre chez Frère Gola ouais obike nga fon to bete lo mo boy na cheta ya presque fois Frère Gola fois yembisanga solo comme susu à part nanu oyo po ilunga de bandi oyemba yo miloko oyembeze belé biloko ezebele na non exploité siko na kotika ngoka boy siko Frère Gola nde so yembi akocha be yembe lao yembi boy mukile sepeli nde yemsinga boy na chiluba siko yebisanga na nga sikoyo nanga musicien oui biso so ono ba envienga poni popo muni na vande pa faire ezala pasi ezala bisengo ezala batiki ezala ba voyage nazo tikala ezala okende mengo na zakaka poni ni po musique batu so ko bozola ngo ko loisir ngasko nazo musique ko métier nanga muni lelo ocholo ba wats na bandaki na dance ba danser azebele ba viena ngamulala o bien danser ba viena ngamsusu o matonge o papa wembana wana kuti papa mususu te mais on suka la bango danse kaka to est-ce que danse comme suna chante ngasi ko na tala ke na ko suka na danse te ko baninga bo baninga cop bonga na zanani ngana kipona bina ka pamba te ko fera tali ke oyo azana intelligence o azana makambu na kasi na ye o pinda oyemba o pinda ko bwaka ponga pe na bwaka ka na yemba ka ndio muni na yembi bona kada yansala etini chasera kwa mansoko akani sakia kolyanko ye moko bato baye likalemba bosalaki futa nyongo trioliaki mukiadi Asafongola, oye fongola gamu
mutima ye zambe poyo kama bondeli nanga ya yao kombo ya gola azopo mesana na ye na basha ya bolingo na yo Adrien bolingo na yo epananga ezali gutamai na katikati ya desert zonga nokio ya gobotele bolingo skotande no yemba boy sko place so yemba boy OK boy ba ko orienter boy te sko au récréer to avancer. Mais tu équipes unis de Paris Rasson papa chéri faire gola un concert aux réconciliation tu éviter faire gola même ba yo kala tonde Mbaga mwango bena zoka mwa bongona le patron na ibisinga pe yangote mais to yiga ke na nungu ezaka unis de Paris za bon zali de Paris ali ndega na tozo yoga mais nga na ko loba na sikote tozila kaka ebeta ma biso to zamusamula biso poto fonga moto mandokende ba kwenda vutuka po tozanga ebela ko sala en musique voilà ya illustre on a déjà la fin un petit quelques salutations na batbandi biso na pesi mbote na jeune nga unique José Kakoudi le grand frère de tous les jeunes Katanga au Québec na pesi mbote na jeune nga Edo Muzamba Edo Nsonsa Héritier Tungi Ulingongo DJ Chambo Petit Jésus na Frère du Sud na pesi ba fantique na nga tumbote na pesi Chibambalo babi mikolo to za Chibambalo G partout tout ça na ye donc na pesi ba fantique pesi pena talaka nde uti musika ezaka nde boyi ezaka ba ndu européen na rete ke o te il faut ça gabo po wa image asika makambo asika to luka nde ba joli sa boyi ba passer wana te oke o te ye faire akolinga yo n'importe quoi. Mais qu'est-ce que Francis n'a pas tout beauté? Qu'est-ce que j'avais dit de Makambu? Qu'est-ce que j'avais dit de Makambu? Bosombaga sombaga. Police kawana esti la silelote za ba chanson ya makasi wana. Za ba chanson ebele fo bosomba bo savourer. Ya disque moi c'est na meilleur disque en attendant bozela première son. Disque ba musicien zo ya skoyo. Zo ya sikoyo. Asuli sina vient nga le padre Nika Boronina. Chanteur de charme, excellent chanteur. Zambé na bango tout. Basanga na baya les padres azali pona mongongo. Voilà, on est déjà à la fin. Merci beaucoup na batubala libiso, merci beaucoup à mon photo Selika, merci beaucoup à Babouine Abissonia, ce message je donne depuis Montréal. Merci beaucoup à maman chérie Gaske, merci beaucoup le meilleur papa du monde, papa Montre André. Tozana kaka moi dans sa boulot. D'ici là, apportez-vous bien. Au revoir. Au Montforti, c'est Likia. Au Montforti, c'est Likia. Ma mission TV, le miroir du monde.